Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Rolanda politique a bien, Rolanda musique a bien. Parole de Rwanda ka parakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, liébazo kate. Apusana pembena Victoria te. Ça se passe à Machan. Attention mauvaise haleine. Check. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Vous qui nous suivez de partout, eh bien bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous venez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria à travers notre émission Micro Libre avec la vôtre, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la Giga, hein, la fille qui dérange. Bébé Sungana Yé, il y a un dérangement. Mais Lélo, conférence de presse, mais nous avons une charge mi-balé au Bolingaka. Côté là, il y a gauche, dans la fenêtre, chef Mokondi, et à droite, Nabino. Côté à droite, dans la Djubek, des Djubek, et à gauche, Nabino. Tokoso, là, bango, bakameza, ebele. Bino morobo, monaki. Soto bengango, besto bengango, nini, ya grâce, mi quoi, da Costa, la Davina. Bon moi ndenge ke ba voix se bimi ke zongi ba mobali na lesbienne bimi na Londres mususu kuna za na États-Unis et le Québec. Et après cela tu komona Ibu libata zonga sima ba voix se bimi ya ko finga na Karine Mokonzi. Toko sola parce qu'on a dit que des Djubek azana l'art de parler Fenek Mokonzi a dit que loba toko lobelango peut toko souksa na dossier à pasteur l'absence de Nilesi ndinga teleni le lobo était que nom de Dieu mais ko lobela ka basala nzambe. Je profite pour dire merci beaucoup à la Chine Mobimba pour na considération au Bozaralon vis-à-vis d'engagé Maïbele. Merci encore une fois la maman Teba na Membra, merci Nabino Karine Mokonzi la baronne aussi. Merci beaucoup à mon boss JB Koumaluto le vrai pétrolier d'Allah Sebabi à 200 mètres très saigné depuis la Suisse, merci pour Nayo, merci Nadrisha Moto, maître Beba Zibeba, merci Nayo mon tonton, et aussi merci encore une fois maman Anna Mokondi Babi, maman la Chine, la London City zone rouge, merci na maman Yvette Matondo, merci na maman Belgique 4. Maman Nelly Michel est là président depuis lors de Maman Belgique est à 2. Maman Belgique est à 2. Ange Koukili depuis Paris. Tozawana, na de Djubek, na Fenek chef Moko, na banda na Fenek pour que bon na moni tente sousou, na habité, ezaka nini to sola. Fenek chef Moko bonjour. Bonjour, je m'appelle bonjour na bateau batalaka Congo Victoria Télévision. Donc na robanda pe na patron et chaîne Oyo, boss JB Koumaluta.
aza bon na Dallas donc ba mbote na yo qui pa pe ngaya qui pa mingi zini yeda zini trop vie ngape na olela petit no kwa donc mama ana mokonzi otala biso mama Yvette Matondo na moni bon mama Kabibi Mwambala Belisima mama ana mokonzi Nikolo nga chef enek mokonzi naza fier ya na sponsor moko boye ya kombo kwa mouve de jongo na imen donc sponsor na nga pena ya émission na nga tout yeza mingi na mutu na ye mouve Tony no mento na Paris ba otala biso siko mama Léa Gertrude, maman Mira Babou, donc bah la biso en tout cas merci no jemima. Voilà donc on a mon maman Gertrude, maman Gertrude Patala Kingai dans l'émission. Donc merci de maintenir ce tout. Il y a dit ma bim la mombe na Paris mon grand frère, tout à peine moko de Djubek de Djiboni. Ouais, très bien par la grâce de Dieu. Les grands créateurs de Banza Mamilou Ansakoli, Batterie 2021, tout coach on est pas d'idéologie. 2020, les cas mabé, coronavirus et ravagé Batou et ça il fallait que ça là. Et puis bisona on a RDC coroné kota gité mais ba mort les cas moins belé. Ba koufi mingi bina batika bisona 2020 mais nzamba ça quand même grâce au côté 2021 donc le coup nzambe on a belé la Banza Mamilou Ansakoli nzamba Thomas motonakata banzete nzamba pungutu lendu na profiter ko pesa mbote na yemo Karine Mokonzi la baronne waza autorité morale ba charge na ba défenseur mbote bina Karine Mokonzi ba mbote na yemo ko le patron de cette chaîne monsieur JB Koumaluta les grands pétroliers de Dallas moto ligola moto force contre force égale force na bosa noté bana membre binotu ba maman autorité maman Belgique de Djubek yeyo motonakata banzete Moutamanakata esobe, la voix de celui qui crie dans les déserts. Chou de chou de moi, maman choupette, mambo tebele, na lisou Pauline Chago et la man et la bonne tête la game a fumbe le coup mabana batete là. Mami Solange mambo tebele donc la Chine mobimba de Djubek yeyo ba question ça yo. Ba réponse ça nga mais manga mingi na polémique to décoller. Voilà donc le Djubek a fait la zone la Fennec. Biso ka ndeza la rabo internet to molanga live moté ko le kana par rapport Karina Salaki mais ba retomber to zwa ki ba to ko de partout biso manga monte bien ngoto te ba moko la blo muta lembongo ya promotion te moko na biso nde kombo ko pimake non de Djubek yo ba tindela mbongo pour la promotion mama Karine na bilamba mais au style ko la promotion te yango comme que non mutu mota tina mbongo na Kinshasa. Merci pour la question, c'est une très belle question. Merci beaucoup la question de Tuninga. Na habité ça ndemo azara na partie ya Maroc à Salara Congo Likolo. Live na Congo Likolo. Tout ça que Michel bina de Djubek disque à Karine Mokonzi bimi. Mais on a Congo Likolo. Na sala na Rose Bombo na Congo Likolo. Congo Likolo sali non mi Mokonzi mi la baronne bimi, il faut tout ça la promotion makasi bino baza ba charge à Karine pour artistes et musiciens soko sali disque sur promotion za rolala ma trop ma panga ministre. Nenga lo beg non, promotion c'est bien tout ça à niveau YouTube. Tout ça be promotion ba chaîne locale. Parce que mingi na RDC ba na conception kota mingi pe internet ité ba kota mingi internet ba moins civilisé, ba ça moins évolué. La plupart de la chaîne locale. Ah, on a RDC, on a 56 chaînes, il y a télévision. Boti na moi quelque chose. Mon gars, un sentiment de Bazalara. De Djubek. Ngana on tinde lo boye. Ngana en pleine émission. On a ta numéro combien? On a ezaba aventure. Banda jour on a tilelo ata $5 et 4 na mutatinda te. Na banga nzambe so landi ba dire ba parler lango ka komo nzambe zangati ba exemple na Bible zangati ba récit biblique zangati j'ai pris le bon Dieu j'ai craint Dieu na banga mutamukilité la sepesa mutamukilité pour ani loko sela ngati wa loko pesa ngati mutamukiloko sunganga mutako sela loko moke mukile kamwa c'est lui même Dieu le grand créateur ata 50 francs et katana mutatindité siko oyo amoni atinda mbongo pana nga de Djubek frappe encore le micro mot de Dieu na bilamba aleka aloba bilamba oyo yaki bilamba nango yaki ya grand frère nanga wazaka na Belgique na kombo ya Chris Baka Leroy Kanyuka on a boka ndeko de moi c'est mon grand frère avant en Anvers na Belgique il y a rien à voir mon Karine Mokonzi rien à voir mon charge bani c'est mon grand frère propre ndatinda ki bilamba à part wana ata 100 francs et katana ola ta numéro combien ser nanga Mira Babou mutalaka nga de Djubek promotion pour nous ça les 5 combien atinde l'euro Djubek ola ta numéro combien il y a pointure
sapato mon combe chemise atinde loroté mirababu na tangi kombo na lobai kaka maintenant à salité ça ino loroté mutatine ngata ata 1 € et katana azate parce que beaucoup ça la campagne dénigrement et intoxication contre nga biso to sunga karine moko to chake poids na bité suite ça moi salaire mo boto zoara par mois ba ma pe bele to boka ba na membre bele patina sur loroté to boka bonga po ba batu na biso ba staff technique ba maman autorité mère nino wale kake nga na liambonga mama nga choupette musa asunganga jubek futa pali mira babu to na zana mwanda tindela nga $50 mais la secret wana utava disque bima bato na reconnaître ba on liambonga na ba on otanga kombo mira babu sert na nga tindela nga $50 chou de chou de moi tindela nga $100 et ça peut les loter atindela nga 4 mois passés mira babu atindela to na zana mwanda kobanda disque bimaki le 18 si le lo atamu tout le monde atinga 50 5 €, 1 € pour la tout ça promotion Karine Mokonzi azati donc inutile ro panza komo na ninga mabe batu ba ya ko inanga parce que tona ko yeba yo mto sala campagne ndenge na ko démarrer yo ko sakana na ngai te parce que tona ko yoka ke mutentel na ko dem ngayo kakatinga na teti na botama na ngai poli ko banda libuma mama na ngai ponta to ko yoka ke yaki mutentel oui na la na caméra tala na ko beto ta 1000 émissions ngako na guerre ta inane na tika ko monoté ya solo wana ko sakana esprit mutu ko sakana nga ba fait to l'état kutu ngara bébé na ba ta famille so ba to ni so boaka ata 100 femmes datine ngate jemima non les leki bonne année na loba to futa bandaku to futa ba mai na ba courant to na basi na bana on est des responsables. Papa bambanga on peut na kingana comprendre bien ça lobi mbongo liboso libanga na sima parce que tombe le dédicace à baton boyoka na kenon ndengo bwaka ngai o mbongo na fin du mois ou quoi biso ba bololé kolaka biso ba kisengiti petit na loka na kenon bwaka ngai yo ba maître ba maîtresse et bien là ça na poto maza maîtresse ana moralité à malamuté mazui moi chance moko bodier bon moi faveur moko boy moi grâce moko boye aux hommes tanga becho déjà pointure numéro combien yo zo assurance oningani chemise moko combien oninga blouson natindelo à peu près ba combien pour sunga yo mbamo bande ba dédicace yo za petit nanga obike na lelo fort azio na moral ba maître ba maîtresse. Voilà, merci beaucoup donc na tout nango parce que eza réputation muto a fenek yo ko fa na bonzo ne batene en place mo réputation c'est beba que ko liambo nga promotion ce ko ça promotion te voilà tout le par rapport à eloko o na lobina annonce déjà buzz ou alors réalité ou alors makamutu o pièce et makam oyo ya grâce temo comment d'Acosta na Davina pour la Fennec mon content yo moko tala sénon tous les autres contenus comme makamutu sur la te ba voice de bima qui les bien ya grâce ko bima pour na ozo mona ezaka buzz ou bien za film ndé ba ba film il faut que na temo zoko officiel ou ezaka mo ba bloka mike ndenge et bimisko le quoi buzz balobaki eza série mobimba il y a buzz na sepela la maniqué parce que bis tout le monde a son contre Karine une fois en a bango mais est-ce qu'on a sepela maniqué à contre Karine mais à la vérité alors abi na pesi bango même sur 1 mois ba c'est l'épisode 20 épisodes il y a buzz ton zima bango le gars abi que ezaki buzz basa ata 4 épisodes apamba ya base siko total ba comprendre que réputation nango ya bango et baby ne ba laver pour na bango na marambo tunde ba bando ba o azaka lesbienne o ko tubu na moi si donc comment sur total making of ya vidéo ba bimisa ki na internet que ezaki buzz tala bilamba o balata ki ezali même bilamba te bagenda ko bunda to ça mikolo en plus batala biso baza bana mikete sur total même si coiffure oyo moi nana mi copain azalaki nango il a même pas le même jour voilà c'est parce que les Cambodgiens sur la base il faut y battre ce que tu dis que ezaki base pourquoi pas ba filmer avec la caméra normale ezaki na téléphone remet le bagage na ko publier bino oui donc basa lango ata 20 épisodes ata 10 apam msuba zoki na ba missoir base ba msuba ba zoki neti d'Acosta atali ke foyer na ye ba relation et tout habiter tout le cas laver mon côté mon robo yo mi copain yaka Davina yaka to créer le comment robo confiance yaki au moni ba continuer ba ça sous moi base musupo to nzima ke eza ba épisode ba série ya base au bazar nango
basta ta 3 épisodes à pamba parce que basta comprendre déjà bango qui basa la boye pona basa la sous ton nzinga bango netinga kuna lingi suma moto lobela ngo pena sous déjà wa fula bango donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Fenete, on a commenté en chat. Ah, bana wana. Et marama mina bino hein. Ah. Mais yaza bon ça mon babezi. To ba pe ya moura pe rabezi. Azara PDT. Moura PDT. Mais Moutaliban ils ont dit que vous connaissez, yo sera connaisseur té. Moutaliban to ka dit que vous connaissez oyebaka ke muto yo. Il porte une calvitie les chauves. Et l'obéli à Moubala le barabongo. Au talage monsieur piscine té, ma belle mona Moubala ko za nengo wana. Bon ata bongo té bon Evan na kiti. Au fin d'abord, position, au changer bout. Allez, position, au choix de chameau toboka. Au yoko fa 1 minute au venanga. Mouké a dégagé. Eh, Gabiol, mouké a dégagé. Mouton baso qui pose à toi le fait banambangu. Et bimambala moko. Vous comprenez? So ya bangwa zaka ba base, ya bangwa zaka ba base na ebite mwana na grâce muko apebo. Yena Karine moko match sati. Yo vana ndaka mutu mutaiba reine de base, yenda sala ba base ko le kabatunya. Soki aza la reine de base, tika kombo Karine, la baronne. Na miniature ko tia Karine te, na titre ko tia Karine te, développement si j'aime no kombo Karine te. Mais bon ça peut pas attacher des presse ba mise ba album et bimite. Ça bon ça la base na kombo, ya mise na bino. Obino bosa la promotion. L'autre là n'a bien attaché des presse de communication et l'autre là mais na mona to voyage à Istanbul ba betie chimite ba memi keni piana le vieux kubuka sukula maite mafute boya okota na nzoto. Osa prend bezani na lo lenge na bango bo. Kosa no biso c'est bien mais conscience no kosa ngote puis na dire le grand créateur. Ça la campagne intoxication il y a ko dénigrer mutu Karine Mokonzi. Alors ça la vie na azo brûler ba étape. Mais yo, vous avez un problème Nzambé, les grands créateurs, au manque Nzambé respect. À saluer Moubal, obité, fallu ça dans moi. Et ça manque ma respect. Papa qui lesbienne, baba bon, qui pédé, des boutons comme grâce, on peut te découvrir qu'elle est lesbienne. Mon Moubal, moi, nana mukwa pepe na Moubal ni na malonga bien, ngana ibi parcours. Maman nyovi, di couche nyovi, avait mission. Porte-parole, moi, orchestre, moi, en boca. À part porte-parole, mission, bazanga sixo, batala. Ah ouais, nous avons pas fabriqué ça, c'est un pan d'idéologie. À l'autre côté. Bon, Zaranani, bateau a betre en état indossani. Déjà. Donc, tant que yo olobaka ke Karine manka batonga na manka Karine te. Si yo qui permet à Karine ko l'impolitesse. Si Karine manka bato na disconvient pas. Karine manka bato pour na banane. Ils savent na kocha Karine. Ils savent na artiste mais ben poli o ba manka Karine ça un poli bino de respect. Na Congo am ta respect à la raté. Tout le monde a même un illettré mo boisane ya diaspora to finir chef de l'état. Vous comprenez? Azo finga pena les garas de la nation, un illettré, un vaurien. Tout le monde a artiste un monsieur, il y a un quartier international, bande bandati lelo, combien balongwa, ba respecta Kofi Olomide, combien balongwa maka Virambo. Toke na wenge musique à maison mais combien balongwa ba respectera, vient na biso le roi de la forêt, combien de personnes balongwa ba manka vie. Toye na ba kuluna, to ba kala nzela, papa abotio. Bah même âge na papa non papa muninga papa non au quartier au botolier téléphone au longo de bilambo longo so tiki papa na coupé décalé papa banamba donc impolitesse na ba domaine nyonso na ba secteur presque tout de bien ça le roi non ko corriger Karine Mokonzi lo lenge na bango et puis on comprend que Karine Mokonzi danger star parce que ba disque bimi quadra couramment na Betty na Diamond tomoni Cindy le Caire single bimi héritier Watanabe mais c'est les chanteurs mi ange mi démon ils en a terrain fali pour parler hasala par rapport à Aigle Makambo. Deuxième tokos, musique urbaine, ils ont le terrain. Aux gens prennent faire ego là, bois qui est là dans le terrain, mais au lait, bon qui peut m'barbartu, c'est monsieur Bino Kakombo, Karine Mokonzi. Basi na bino na bana, na bino na maman, na bino na famille, na bino balia kana mutuka Karine Mokonzi. Donc, nalo baboy, ndeko de moi, c'est que Karine a Makambo. Na moment où pena boy mo ke bana na bafana ka komba Karine lelo ba chaîne ne mwana na moura chaîne ko monétiser na komba la baronne ezoko cha moi eloko na komba la baronne donc Karol aza Makambo et ça ba baisser ce sont des choses vraies et réelles bino bozo contre Nzambe Nzamba salo mubalo ngoza mwasi Nzamba salo mozo ngoza mubali mais boyeba après cette vie musu ezoto menga la vie éternelle boyeba li felopé à la vie la Sodome na Gomorrhe ba boma pona lisumu ya homosexualité basi na basi mibali na mibali kosa biso kosa bata mukilme conscience na ona Nzambe okosate
rapport. Merci beaucoup Fenech toko tasko na maman na likambu. Marie-Laure moi rapo akunda makam oyo ya moi mbala na komuni ya moi mwasi na komuni grâce abimisi ba voice oyo Ibu libata zonga sima na voix Karine. Est-ce que yoki yango déjà? Nayoki yango. Nayoki voice oyo Marie-Laure moi abimisi ya Ibu. Na ndenga zolo ba pona Karine. Omo ba nusu ba. La era ngwaza na nani? Era jeune moko boye ya moko boye asala ba direct na poto ya moko lo ba na bien te aza donc en plus era ne aza bon à la maladie siko ba ta mobali yango omoni mobali to mobali olinga te mobali to baza mobali robi mana bango te donc Karine Mokonzi ayebaka jeune wana parce que akati na pala Karine na Belgique ba vandaka ba sala ba la jeune mo pembe boalo ba mo trop ba betaka ye na Paris série mo ba beta ye a pembe ye wana omoni Karine Mokonzi lo ba ngo chaque fois Karine a créé rabatu nana ngona monkila iba kombo Ibu atikala ko yeba na te Karine ka la présidente Ibu la présidente na banzembo ndeti ko banda Arafat la Ibu libata zonga sima la saison bomanga Ibu baluki makamu donc omoni Ibu aza fimoro boye Karine asali o batu bayebi na lelo na réseaux sociaux madame Ibu la présidente tout le monde Arafat Ibu la présidente omoni Karine Mokonzi aza fimoro boye asolara bien ba musicien asolara bien ba joueur to yebi ke papa na biso okosha Junior Kabananga aza pire Karine depuis bakinsa ça ndeko boaka ye omoni ba biso to linga to soigner trop na ba relation Karine Mokonzi na ba relation na ye o balinga te un jour ebe ba doka ba jogo na biso okosha Junior Kabananga siko eloko esali siko bango pasi Karine akinda okuta na okosha azumwe pakolami bango siko esu bango ezonga sima Ibu akeko tonga Karine akotonga Karine kutu Karine ndenga zawana Karine alobaki boya ndeko linga era boy mona mito toza kuna posa ba relation tout amoureux Karine zaina bangote même si bondeni mtaya mobile ba bikeza yena tigre c'est bon la tigre za na minute toza posa su ya ba relation soute Karine osa vina Karine na minute osa la kabona tigre na ligu ba kombo koute parce que Karine osa sko vina Karine a star a créer rabatu omoni yo moko le boda mona suka ba Mokonzi c'est makambo zo bimisa wana yango nde bosoyo na Karine ke na minto be adosa la vie na ye moko sans mobali nani c'est tigre te maman donc tigre biso to sola siko mamba Karine na minute vie na siko normal omoni Karine moni bilo mela tu be ka na 20 minutes na plateau et apo bo finga ka tigre bo pesa ka kombo bo pese comment coûte bo bengi comme ni nyau yo mo yebi ngo nyau après bo ko zonga to sengi bo frère na so pardon siko so ban so bo sous tigre donc au change bon point to change raté zara ke to mo na muswe ke bien te omoni Karine a créé ka mibali ba yembela ba Karine bansembo to yebi mibali pena ko studio afuti ba ingénieur de son maramoto pour ka yembela mwasi Karine izalate na YouTube abimisa ba te belé donc Karine azaka Karine ba ngopé ba obaza siko so ba leki Karine azaka Karine donc toi kuna poster que to lengela ba relation mususu na minute ko tu pardon ko tu boye na minute donc Karine Mokonzi aza la star o lelo yo abimisa ba te belé mingi na ba dans le solo ya izonga simo moni Karine bando ki tout lo ba ki yango o balinga Karine te ba kota 2021 te l'autre bako neka de nese holo ba kufi azaya go kufa moni pe ndege nani ibunde azaya go kufa taba to sala ba to ba mura ba pede so na comprendre te ba bazala ka so mutu mwa na Karine so ka bebani ba ba kena ye ba ba kena ba luka ba mbongo ba futa ba travailler na bango donc c'est ça bango so ba kepa mutu wana ba mo sola na ye kutu za boye kutu donc ba ta bambo amike botu na abiri na janvier sort na bango so commandé ni bango ki ba western ba $15 boka ba deux fois deux personnes ba sila Karine ta créé ka Karine lui so Fenech boaka ngubu la présidente à l'époque to boaka na ba gag to sele kuna gag abima na gag
totombola ye na ndenge osakana te aza ingrate na ndenge osakana tika même pas kobenga ta ba charger mima ibele muto jouer rôle na ngai Ibu ingrate ata 5 euros ata 1 euro ya pamba atika te en plus aza na mal réputation na poto na biso osakana te akosa mbali bazalaka na ye wana ya lobaki aza femme mariée mais pourquoi Hollande era mbali mo boye ya mo boye babetaka ye papa ya mo boye akota mabala era babeta ke makofi beni mbata ete yo faut système azape muto a décence era ndenge moko na mura era ngaba ki pede na confiance ba ngopena bien te era ndenge mona mura tano ilobela mobali soko loba na ba live ni tano ilobela est-ce que non ko loba ko mona na era le wa mona bayaki bakutani bazana bango yena na ngubuti bana ki yo sa bolingo la bon bolingo na kini awa na ibu ezonga sima ibu ezonga teli bata yo se ba zo bena na binango ezonga sima ibu ezonga sima ezo toza na studio Jubek toko ta studio ngana yo o sentir que bazonga na sima sima ibu ezonga sima wasko Opa Lucy, otebo. Ezonga sima. Ibu ezonga sima. Ibu loko luki makamu biso de ba cherche tozali. Tosilate. Jubek. Qu'est-ce que non pour Jubek ko das offert bibisa. Eza toko da studio kala mingi de to sabino. Mutoka Marie-Laure. Ngaye nzamba mili mwasako. Muto aza forme vie. Muto aza tono moko boye. Mutoka Marie-Laure. Muto aza ana terre ya soso. Koto, moni koto, avimba, makolomike, tenga maboye, Marie-Laure, tala libele kwa pamplemousse. Mutoka Marie-Laure, ni mwana, ni mubala malonga, mubali po iya pa Marie-Laure, faut Marie-Laure apese mbo. Mais ça va terre mutute, mutaza informé. Et vide. Na ebita lugani na vie ya Karine Moko. Bachaka eka. Ngaye. Mutoka Marie-Laure, mutoka mwana mida la Taylor. Mutoka mida, mutoka botela roi David. Mais roi David aza c'est musicien te bongo sko équipa. Bongo dokolo sko taiki dans mon mukolo. Toi dokolo, mutoka roi David, mwana ngaba moko boye, musenzi mo boya pamba. Un illettré moko boya faut rien bon à rien. Mutoka kwa ne moko suki mwana mengu. Mutu sko nenyo wana sko so bimana na mwana wana mida la Taylor. Osomone mutu. Et pas botine mwana. Est-ce que pour la Ibu ndenga ok na mami na bino Karine. Ibu mama Nyovi. Yo boka trop na ba émission hein. Nani? Yo boka Ibu zonga simate libata zonga sim. Oh la présidente. La tango monete. Na boka Pauline chaque elamba ne lamba ono tetelake mafumbe lo kumu ya bana batetela. Ponga libangi ya blagite. Nga boka mutu na fula kane mutu. Chou ndeko de moi, Mamie Solange, maman présidente, la boaka été. Mamie Solange, la présidente. Ngana yebi ete. Moninga, ngana tala mutu na deuxième A, troisième A spirituel. Nako talobo na comprendre, na caractériser, na qualifier, na yebi quel genre d'homme ya dame yosa. Ngana yeba tina dépendance spirituelle à mutu quand je te regarde comme ça. Yo bangalo baka to banza mili mwasa ko moto kata o mona ngoma seki nazarande trop nazara sage makazi lo ba mila ba parabole kolanda grand prêtre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ngako talo bona comprendre et esprit ni peut animer moto ngako talo bi o aye charger de mission plus ou moins secrète aye charger plus ou moins d'une mission plus ou moins pèlerinaise aye aza émissaire ngana fula ete na pesa makambute libata zonga sima ngana fula yo libata zonga sima sans impact muto folo mana mobali faut que de défendre bon en crédit belé oye babi mana era wana apesa era na mbongo mais babi ke non ibwaza marié non apesa ka mibali nyonso mbongo ya bimana poto kuna za mobali mende nyazo réuni ana era ba okena ba Béatrice Hotel bazo vanda osa bolingo basomba ngona mbongo te za mystère ya Nzambe bolingo yaka na sima et mbongo yaka na sima liboso kana bolingo mbongo yaka pour accompagner bolingo mais muto azui a changer ba données asomba bolingo na mbongo mutabongo aza jara mutandenge nini
le match ezati OK ba voice wana Karine abimise le mo lobi que non mutokwa ibu envie ta ya Claudia ba kisande ko ça la taille libu mon plat et ba bifa que a 4 libu ma comme na taille ya Claudia akoya ko tomber na malheur oyo ndeko na biso grâce mbisi la ngubu atombaka oyo lelo libele moko mo munene moko mukusi zala ndenge nzamba sali yo kwa vie nini zala ndenge nzamba créo zala na yo bongo mususu yebana na terre sosoti makole tengama mususu wana Marie Laure azala ndenge azawana tomo na grâce la ngubu yo na koma libele moko awa moko donc moko aussi moi maboko mibale te malformation so botami na défaut il y a eu déformation nzamba sali yo boye yo lobi te ngafuna za la poitrine avancée lokola Karine Mokonzi la baronne pour poitrine moi faut ça avancer tant to matela kabasi bolimbisanga tant to lela moi funa matela mousse éponge na li coller éponge nazo tapa li quoi éponge Marie Laure vraie éponge aze éponge mais Simaro Lutumba Simaro Platini faut pena Simaro to mona pena moni Karine Mokonzi oye pena na poitrine makambo oye na matama na façade o moni tant to zana basi tant to kota na ba relation na biso ya makambo wana Adam na Eve tango tala moi so linga na beauté bo mon biso mibale tala so bamba moi so linga trop pas kitoko makasi na moi si moi mabe centimètre ndenge moko te o tala momi ne longi boye par rapport à image o tali nzoto o so simba luketu merci beaucoup fene ko ngoba seloni par rapport ya ibu on na lingi eza pena ibu libata na l'hippopotame pour faire ça na nyonso pour na ebati na pese kombo ninza omono jeune wana na so era grâce mbisi nde grâce la era na français hippopotame comme libele mo nene libele mo non OK era ba ça la vidéo c'est un PD nango habite era PD oh era Ramses bon ba beta na Paris pour bawela muninga ni mobali ba vidéo eza na internet ba vidéo eza na internet era c'est un PD na France nango habite so Marie Laure histoire nani ibu hippopotame soit disant la présidente pour Karine ta sala comme oh lelo nani la présidente abua Karine na générique tout donc fimoro boye olandi mobali en plus mobali ngo akokarani makambo te era PD ya kosakana te siko na yo la fille alobaki azara femme mariée siko yo femme mariée ba voix ces autres bimandenge ozo craquer parce que era biso tutoyebi era mutalakisaka mutabimisa c'est Karine Mokonzi tant abenga ki na parler baba ba shisha asala ba live nanda kwa Karine Mokonzi et tout il y a la posa siko akama osola na era langubu wana hippopotame voir taille na yebena le libata azaka na posa asola na Ramses era nesco asola Karine boye omoni la plupart batu j'aime mon de tambola boy mo so fimo ba o fende kuna linga ka ete c'est rolela fort Karine Mokonzi avandi boya benga Karine mon bel na sepela nite baleba nzoka ne alela Karine alela era ya kosakana te azwa tele akota na répertoire Karine azwa numéro era ayiba ngo ya koyiba so ayibi ngo ya koyiba ndelelo yo ba voix yo bima ke tout okoto la présidente ibu ezonga sima la minute bazana era na Béatrice bana king aso ngono ba biso to banga na biso ko mutu te bon ba chaque fois ba ça mission contre Karine koto Karine asali boy Karine fiali babe Karine asali be Karine omoni la plupart ba ba comprendre que bangonde bazara mabe Karine ndenge azana eloko siko bakimela Karine parce que la logique en plus makasi so lobi que 1 est égal à 1 so lobi que mon ami ton bal nanga est tel ezaka bongo so lobi na mona era ndi azana c'est comme on dit et ça le bon passe pour ani la minute on a pour sa relation sous relation intel pour na Karine toi pour Karine a chanteuse bismo to iba chanteuse va vivre na mabanga le so benga bengo jemima elle mutuma boka trop mikolo azana par exemple azana na lemba olinga omonai eza même kana Karine Mokonzi akenda omona kakabananga pona relation azaka na ye ndenge aboka mabanga et tout ibusko alinga pe kabananga toloba si bango moni bango balingaka ba plan tout nzela tout Karine aleka bango baleka Karine azaki na mutentel ye pe faleka na nzela wana so et ça les passe Karine ba ngakutu na oloba nanga te Karine business ka ba voice
ndenge ibu abandai koloba tia ko mona na era et tout. Je m'aibele. Songo okumba vélo faut qu'on ko pédaler. Nga de jube frappe encore no ba no fina za la star. Mais avant za la star, na se préparer à conséquences. Na ken na RTNC na yé ko na cette formation journalistique na ke CFOJ. Vous comprenez? Na ken alliance franco-congolaise. Nanda ko projeter un jour za la star. Et puis, on a fréquenté des artistes belé. Yo lelo, oye, ma belle baronine. Aye na si ma Karine Mokondi, mais a rien fait d'itanga comme ma loi Karine Mokondi. Vous savez, Karine Mokondi, bakina, kanga émission à mon chaque dimanche. Tous les artistes émisés, bah donc pour tarder, faut les gars chez Karine. Karine a souffert. Karine a souffert ma quasi. Abandi Moussane maleme. Mais lelo, Karine a su ma kambu, a su gaz. Boye pembe ne. Bébé na epoye ya fou la bina personne makambo. Il y a un code de formation. Formation stylité, aux une brevet de mérite. Maman ba, yongo comme yona Karine bosa na même pied d'égalité. Non. Et là que bon mabanga on a pressé mu tema asoso. Donc yé, bébé ya Karine, o so makambo, o fou la maman ba comme adversaire na yo. Mais on bo pour la rabondi marate. On m'a bana ba grâce la ngubu ba grâce mi kwape on a dit. Baye akaye aluli nazala star baye banga bamona kangada oye peme ya mutu oye na mission chargé mission plus ou moins secrète na fulama nazo makambu na sima mutu ba Iscariot Jida mission mon Nathalie ezana moi maso benga Carmel nefu lo ebie Carmel Odia a sale mission lobi que non elo ezo pesanga kanda moi bana wana mikie wana oya babenga soki ba charge wana bazo fala ba finga grâce temo do ya bengi bino bana mikie j'ai mima ibele ngana lança de défi wana nga de jubek frappe encore le micro le mot dédié au monde internet et ça tout ça là on a qui congolité nagi kinoiserie pour la meilleure compréhension, pour la compréhension de tout le monde. Nga de jube frappe encore bana na nyonso bazozo ba sangana. Baluka sujet na lobi bana poto na o lancer défi. Ba che sujet na bango moto argumenté. Ce qui ba argumenté kolekanga na yebité. Internet et ça la télévision ti. Télévision tout ça on a ba norme, tout ça respecter déontologie, éthique journalistique tout ça là. Internet est église mboka bana na bana. Mais à part Internet, qui est sur les plans intellectuels, tout ça, normalement, c'est récent, mais pas d'identique. Il a accès, tu coquin, mais tu as un mon côté. Banana nyo, y'a moi nana qui odia, banana, ngaroza moi na pesa e coup, non tant que ça y, la conduite de bonne manière. Comment, t'as là, on pesa coup. Non y'a biso. Comment effectuer des demandes polies, la formule de politique. Non t'as c'est mon belé, ngaroza activiste droit de l'homme bien. Non moi je t'apprends aujourd'hui. Nazara activiste, il y a droit de l'homme. Grâce à l'étude biblique. Nabi tous les récits bibliques de Banda Genèse et Apocalypse. Témoin de Jéhovah. Oui, na salle des royaumes témoin de Jéhovah, na limité na 12e rue. Vous en prendre. Nana ma bête, na salle plusieurs formations journalistiques. Dans Yebiso, na salle alliance franco-congolaise, comme na niveau 1 na niveau 10. Diplôme na biso sur texte à Souka et que na Paris. Ba diplôme c'est ça, diplôme à Alliance française de Paris ou Takuna. Yo ka sera tete coûter dans le ngebo. Pas pour l'internet dinga 500. Internet c'est de moi salité na ngoboy. Oh, ba batala biso balinga biso kana lo lenge ya boy. Balinga ba buzz, balinga ba délire, balinga des jube que non ben moi trop logique té panza ateke. Mais ata otango vandi boy. Oh bana wana. Biso bana wana. Ngabe na de jube boy. Ali maman ba onkuta ndaba vandi nya ba monter ba bana na mikie. Na telonga bi Carmel. Et puis, ma charge aux des sélections. Moi, j'ai mis ma ibele. À l'équipe, tout, on a besoin de nous, on a besoin de l'équipe, tout. Tout le monde a Émilie Azo, a fruit à bonne formation, il fatigue, mais na terrain, sa façon de voir les choses, sa façon d'analyser les choses au niveau terre à terre. Vous en prenez? Donc, il y a des sélections, tout ça là, il y a des bâtiments professionnels. Nde to sangana to sali ba charge ezare loro terre oyo meki o sali ba ventir te to sola ayo vidéo ni ruta tena otaka ndenge banana bamora baoloba car na pesa bon sujet bozu mais attends beaucoup de sumbo na omba carré beaucoup janvier za piaka Nathalie vidéo moi janvier oloba koteli naibisa bino mona libata azana mbongo opesa bino te. Au morning, hippopotame,
libata ana te libata aza na mbongo pesa bino te bobi bisa bino ya pamba bozo baby sa maloba bino ya pamba en plus nega zawana Karim tasala yi janvier na vidéo moi janvier tala koto la présidente Nabino ngubu azago sa libata oui balobi basa ba vidéo ba grâce na santé janvier comment na moni ba vidéo na bango basali ba finga Karim point de vue ka muké par rapport ya ba maloba o mikolo pasteur Denis Sako mikolo ba pour ba musicien we ranson na kufa na musique Cindy Leker a kufa na musique Ferrego la kufa fallait we ranson un exemple ya jibe kuta musique bloté po ndekone kuta style fallait na rendre jibe point de vue no était que yo obi sala ba ba otanga bible est-ce qu'un homme de Dieu peut être comme le pasteur Denis? Haute escroquerie contre la personne du chef de l'État. C'est un enseignant religieux, pas nanga. C'est un faux enseignant religieux. C'est l'onga de déconsidérer de délaisser. M'amener à comprendre dans dimangoti. Yo, un enseignant religieux, prophète de la nation congolaise. Un prophète de toute une nation. La nation congolaise est vaste, hein? Le pays est grand. Bamo Kango bon général Lego. T'as la caméra. Bambata bo pa kangalon. T'as la caméra. Bana on a déconsidéré nangai. C'est ça Monique est normal ba bambo. Pas nangana regardez nandi mananga li sous-souté. Nathalie Bonne na Molière. Pa t'as la caméra. Pa t'as na déconsidéré mambalo ba nandi mananga ngo souté. Voilà, fene yo lo bani par rapport nango. Et là, quand on a pasteur Denis Lessi, na romona keza ke kosila parce que moi temps et chose à peine moulai pasteur Denis le pasteur surtout ya ndo yokanate asila kisiko yango azongi na internet bat ba yamba et là on ndenga to bakaza hypocrite ya ka musique ya ba faire pasteur ton attendre il faut aller até ande batu la parole de Dieu et bisa batu donc até à peine moi trop quoi et non qui ont les cas comme ça c'est ça promotion ba musicien tout parce que ndenga oloba ke fallait simbité fallait simbi hériter simbi faire akufi spirituellement et tout donc je suis quoi tant que date les 18 oh ceux qui mutu oh bisa musique ko simbate akufa siko ba simbité yesu ko tant que prophète et là on est siko akoloba ou soit et là on y ba sala po bazongo moni tant oloba likambo faut ça la peine na réponse et puis donc il y a l'obé qui ba simbité siko et là on y ba ko ça po esimba il faut le bon on a télé il faut le bon bon bino to beaucoup spirituellement donc yo musala nzambo za tant que bat ba kufa otiki bon peka ba kufa spirituellement bon il fera pesa ba conseil mo be o sala ba musique ba ngezonga donc netinga pasteur Denis singa na lobara ndi alongwa na ma musique et kitisae na robe toi na temps mo boyo Jésus alobaki boromona et tout yango tout au monde donc ati ande la ati la parole de Dieu. Voilà, musique. Voilà, merci beaucoup pour nanga panayo. Un dernier mot par rapport à cette émission Bonazongi là. Ouais, dernier mot quand on a vu ça batutu donc chef Feneng Mokonzi yeyo ba charge tout ça toujours. Oh mais kana Karina oyoka. Tout ça toujours donc tout ça ensemble. Oh mais Zina sa bête da flash. Te loba lobi samedi. Ah problème Zina avec frère na biso so ga loba. Ma moisa na biso tout ça na biso so ga loba lobi nae. Donc biso tout ça na biso toujours donc c'est ça. Remerciement. Remerciement à mon vieux comité Claire de Hollande, à Otalabiso, maman Nicole Tampo, maman Anna Mokonzi, maman Yvette Matondo, maman Choupette, malgré tout Boxanga, mais na Boakio, l'inspecteur Miguel Mbongo, Bayanga et tout, mon vieux Djongo Daimen, Bamote Nayo, donc c'est ça. Voilà, donc au numéro pesté. Tes numéros n'a pas qui est la chaîne. Batumsou, parce que Batumou fait un cas cop. Oh bah on m'a sauvé ce numéro Lucas Cop il y a mommy il y a aussi oh pour ça demander qui quand la chaîne ah mon nom donc c'est ça voilà de Djubek le basou que ça car bon année Sikango 2021 donc moi ma mentalité à moi 2020 to boaka toute sa mentalité à Sika par rapport il m'a d'autant au promettre il faut réaliser maman Pauline Chako Mbote belé na bossa côté maman Belgique D et de Djubek azole la motonaka da banzete maman Belgique D on a janvier na janvier baba force abato vous avez la pia ka moko na zo ko kufa na koye baba force na mois de janvier maman Belgique D bambote belé les agetri bambote belé Pauline Chako elamba de lamba les pétroliers de Dallas JB Kumaluta Makambu les pétroliers pétroliers ba na la rebelle les pétroliers de Dallas JB Kumaluta Bambote Belé, grand frère Nanga, Chris Baka, Leroy Kanyuka, ndeko de moi.
ndeko de moi Chris Bakal Leroy Kanyuka, Jostambole Sédois, Esther Nyadula Sédoise, nani lisusu, Mirababu Makambu, Mirababu Makambu, chou ndeko de ndeko. Nani lisusu. Je m'arrête ici, tété la tout. Bana guitare mon lamino fort. Numéro contact d'Angeza plus 243 90 35 07 678 plus 243 90 35 07 678. Page Facebook d'Angeza Nzube Djoubek Mokonzi. Nzube Djoubek Mokonzi, on a page nanga ya Facebook donc Mokonzi Olandi ba Fenek. Tena sa Mokonzi manakala. Nandi Fenek itengeza famille. Papa biso aza l'aîné de la famille, Mokonzi nga pe na l'aîné na famille. Nanga na Mokonzi ya famille, mwana liboso na kata libota bota mi basi nga mwa mobali. Chris Bakal Leroy aza cousin nanga, mwana mama kulutu nanga. Mais au côté na bota mi papa moko maman toza bana mibali, toza bana 5. Nga mwana liboso l'aîné de la famille, to ba patriarcat. Biso ba tetela. Après nga na 4 bana basi nga mwa mobali. Mokonzi ya famille au Mombo. Il y a Nzube Djoubek au Mombo. Mokonzi ya famille au Mombo Mobali Nzambe. Ok, merci beaucoup. Donc là c'était ma charge donc lobby qui n'est pas bien défendre et ça c'est vraiment plaisir. Moi je salue Mia Tembo El Chéri depuis Canada. Babi Kumuya Pape na kolelo BBC Babi BBC Lukamba donc ya nga ba séjour à Kinshasa Ibu nga ozelanga na analyse na mikolo mizali koya na ko répondre yo très kitoko ebinde na ezalaka te na oya bona ndenga ba sitoche na longo skoli net ndenga batami tout no ya ka bongo mais na ndebe ba série bono talanga sko mingi na kumaluta télévision wana sala émission kaka ya politique j'aime na kata politique ma beza bo satisco l'intellectualisme je vais exercer ça mon intellect écoloba. Voilà, je dis merci à mon boss JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas et merci beaucoup na lobby maman Nelly Moucheni, la présidente première dame d'Angleterre. Merci Nayo. Merci beaucoup na Guy Mantem le sénateur de Real Mago Betinga Indif Nabo na no boye au matinga ndete mena kitari déjà. Et merci beaucoup lobby na Yemoko à 200 mètres 5 à 5 toujours depuis la Suisse boda et bele bolinga jema ibele. Maman Belgique les à 2, maman Belgique les à 2, maman je t'aime beaucoup. Gros bisous na yo. Gros bisous na Mami Dai depuis l'envers il y a eu on a posé belé maman Hortense je te salue ma maman Liliane maman Yolande boza ebele donc natenka ba comme bongo libanga ya suka na suka sont la maman Belgique 4 maman Anna Mokonzi maman London City zone rouge maman Yvette Matondo babina mabanga pe comme oleka ya suka za nani Nzambe comité clé na Hollande. On se retrouve prochainement. Au revoir. Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Olanda ba politique ya bien, Olanda ba musique ya bien. Parole de Rwanda ka parakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, lieba zokate. Apousa na pembena Victoria te. Ça se passe à machin. Attention mauvaise haleine. Check.